Merci beaucoup, Balandia. Émission Moseka des malheurs modernes. Peto Bossanité, Liboso ya caméra, c'est mon anziliaton pe yakalo kalo, je peux liboso micro, c'est tout mon esthétique mbemba. Papa na petit pe, papa na rete pe, cordon na biso. Ya Roger le Ponda, o ya Simbi Mamu Sotu, ba montage ki toko bo mona, ba fiche ki toko bo mona. O nya c'est le montage. O lingi tout. C'est grâce à Cordon Abisso, ce moment on a tourné esthétique même dans Bimakuna. C'est grâce à Cordon Abisso, il y a Roger le Pondapé Tontina Bana, Moseka le Pondapé Conseil Nanga, il y a Didier Kani, Motema, il y a Maman Monique Kani. Tu es le Lotolanda émission, Oleni Natongo, tout à la Lelonini, Bausei Labisso, Planini, Oleni Natongo, Tolanda Bangokuna, Denin, Oleni Natongo. Merci. Kande Tutolo Batobitolanda Mama Ziza, bonjour Mama Ziza. Balandi ya émission Oleli na Tongo, où est sponsorisé par émission Moseka des malheurs modernes. Ni nous célèbre le nom. Je n'ai pas posté la bénéfice na F Mayo. F Mayo. F Mayo. Kokamwa. So basala onde. Basala ngo. Dela no pardon Mama Ziza. Yo za na kata bakini. Ba kombo na biso to ebe otozo onde. F Mayo ane zali coach na biso ninga za ko coacher biso. Ndala kisi biso. Tala kana poto comme na kisasa. Coach na biso coacher biso. On biso comme si poto na kini. To sala lelo F Mayo. F Mayo. Mama Ziza pardon. Ngali na la na coach na bino avant au présenter. Non, présenter no bilo non, présenter bilo non. O c'est la biso lelo. On sait la bino lelo naza na maki na ngai na sibulete. Nini? Maki na ngai na sibulete. Ke nandembi. Nandembi. Des ciboulette. Merci beaucoup maki na ciboulette, hein? Zomo soso. Hein, tozana. Koka moi. Naza la mayonnaise na ngai o balia na F Mayo alelo. Maman na ngai, nyo surtout formation. Mosusu. Naza la papaya na nga pona dessert ya invité na ngai ya déjeuner lourd. Donc ba invité na nga avant ba mela goûter na bango ou ba liana ni dessert na bango après ba déjeuner. Et on a profité na bombeli bango papaya. Merci Mosusu. Naza na MP7 de table na ngai. Ya on sait la F Mayo. Ya on sait la F Mayo. Zela nano. Télévision et radio te soko ko singa na oyeba Mama Ziza. Tola nana no coach na bino nenga osala ngo. On va pe fona kanga ngo. Zela na. Mbote ma maman Boania, restaurant social, maman Sophie, maman Mélanie, maman Fabiola, maman Ketia, maman Ziza. Voilà, nangana la Sabino au Bokosala. Dans restaurant social, pour présenter F Mayo, dans Katia Lipa. F Mayo va sala en modène, bo sukoli maboko na bino très bien. Maboko komi propre, totoki si liki oyo. Batoki ça en français babenga rango œuf dur. On a plusieurs possibilités au ça. Au ça boye obimisi dans nous jaune. Au moins obimisi jaune boye. Là obimisi jaune, on va ko écraser en haut. Là que nous a fourchette. Voilà, donc on écraser jaune na yo. Et ça va modèle bé ba sala kana na la sabino o eza plus simple mais soupe ba sala en na machine ba niki kana na mixeur. Voilà, to écraser déjà jaune na biso sikoyo to kende ko cha jaune na biso na kati ya bol. Après to zui o pembe to ko kata mo pe mike. Tokati pe mike. So peut to na fourchette to longa, to yesu na fourchette to finango malam. Ango tokati mike. To koza su fourchette to fini ango. Idée ezali penza e koma muke. Na la sabino ndenge komi. Bomoni? E komi penza mike. Voilà, to fini mike. Tokoya na ko
bakisango awa na bol na biso. Ba mama, tant vous sali maki, nombre maki, nombre ba luto à mayonnaise. Liki moko luto à mayonnaise bo moko. Maki na biso yango. Sikoyo tokoya kobakisa lutu moko ya mayonnaise a. Tozui lutu moko ya mayonnaise totie na kati a. Tokoya kobakisa oyo babengi yango ciboulette. Eza ciboulette ya poussière. Ciboulette aza leki ya ndembi. Na Congo tosaka mingi erreur tobengaka ndembi ciboulette. Ndembi ezaka ciboulette te, ndembi ezaka ciboule. Aza leki na ye azaka mike mike na Congo emona na penza mingi te ba ciboulette ya solo. Après toye kotia mungwa. So boza na mungwa o mama onda yaki nango o penza ya sel fin boche mwa mungwa muke. Ezala mibimba te ya ba mine te. Poivre noir boza nango pe boche mwa poivre noir muke. Tant bosisi botozo kenda ko balola. Vous mélangez très bien mayonnaise. Nabikela kela o nyoso toche ba mama. Soki bwana ndembi na bino neto sombaki ndembi bele koleka. Okati ndembi na osukoli ndembi okati ndembi na oche yango na moyi ekauka. Tango ochango na moyi ozipi yango banzinzi ezo yango te. Ndembi ya okauka kosalela yango ba recette ebele neti recette oyo. Mais pour na bino boko ko sala ndembi ya frais. Bo chai ocha nsunga bien. Moni mélange na biso ndenge komi ekokoma lokola pâte moko boye. Pâte oyo bozwi oyo yango nde tokotia na lipa. Tango boko servir na restaurant social kolanda forme nango te sebene moko efandi. Donc mama kolanda ndenge sali boye te sebene moko efandi. Nga naza siko na mapa neto ya Kinshasa te nazwi mapa ya pain coupé. Bino bo charuka na mapa na bino okamati yango boye. Nzomona opakoli na kati ya lipa. F mayo yango wana seben moko koyoka sango. Okoyoka sango bato restaurant social bakopesa bino sango. Momoni na pakoli yango kote moko. Nazo sisa kopakola. Seben moko efandi wana bakopesa na sango. F mayo nde makam. Ah na che ebele me bino kuna bocha na mesure bo doser ekoka bato. Seben moko efandi ya okoboya. Okoboya. Voilà, bokomi déjà kati ya poto. Abu pia. Tokos! Mais maman, c'est ça, pardon, s'il te plaît. Nalandi nenye coach sali, mais on dirait na ibite kap na ko beta ngwa. Ça va tout l'anda, tout dans le sala. Nous avons un coach à Sali, tout à fait au sala. Merci beaucoup. Ça va tout l'empaka, Peba Mona, PLV. Maman, c'est ça. Tozo landa yo, na musa na F mayo zo sa biso, de généraux alelo. Tozo landa yo. Komi étape na zo sala. Maki na ngai pona sala F mayo na ngai. Pona sala F mayo na ngai. Bakolongola maki na ngai ba poso. Nazo sala maki na ngai, nazo longola ngo ba poso. Na longola maki na ngai ba poso etikala bien après na kobeta maki na ngai pati. Bomona nde nazali kosala. Nyoso to na F mayo. F mayo ka nazali kosala. Bande ko tango zo sala salta maki na foluka mwa bassin moko po tiango. O tiaka ba poso na yo po ko mélanger ngo jamais na maki ozo sala. O mélanger osusu ba poso na maki eza bien te. Yango naza kolonga. Maman, c'est une étape nisikoyo. Comme l'étape nazo kata maki na ngai. Na maki na ngai na kokata na ko récupérer ya jaune. Nde na osala F mayo na ngai.
bana France bongo na ndele nga pena osela bino F mayo bokasika bino me na France le bolinga kolia biso pe na kine kweli biso tozo lia ngo lelo tozo niema ngo pinza tozo niema ngo pinza lelo na F mayo na biso ya lelo yango nde makambo France kweli na kine bana France ta biso pe tozuit yango to batula mpaka amona peleve kitoko makasi yango siko fina F mayo na ngai bomoni nazwi na récupérer jaune na ngai nazali ko fina jaune na ngai ya make nazo fina mama sisa to comme sur la table na monde ko nese niema mi déjà bomoni jaune bœuf à maki na ngai na na fini et comme ce qu'on nazo récupérer oya pembe oyo nazo kata mo mike na ko remplacer na jaune bœuf na ngai pour on peut te boire à tête récupérer bana France bon monati quand on comme ici poto na kini bokasaka bino monde bo se retrouver biso pe na kata kine bino ata États-Unis bo mona biso pe na kini poto ko na kini kota koche biso bana kini bana poto bana Belgique bana États-Unis bo monde na ofinya makina nga na finya kili boso jaune bœuf na fini yango après na récupérer à pembe na kati mike yango na fini sebe libomo nango bote sebe ne lengo wapi mais awa na Congo ba odai awa na zuma mayonnaise na ngai nazalaki na 3 make na tie awa après nazo récupérer 3 cuillères ya mayonnaise bomonde na tie 3 cuillères ya mayonnaise na ngai naza ko battre nazo battre tande komi elengi batula mpaka pepa mon appel fait papa na beti pe papa na ritika nde trobeka ke non na kati ya déjeuner oleli na tongo maziza est-ce qu'on explique biso nino saleli ba invité na olelo invité na nga lelo na saleli bango F mayo ba oli on nini F mayo na nga bazali kolia yango na mapa e ba ko déjeuner nango na tina ba ti yango eza nini ti yango eza sinda. Merci beaucoup bongo to boso mpanzi uneza sunini o ezali pai na teli bango ava bandumela dute na bango yango nde ba osaka nango c'est batula mpaka pepa mon appel fait na kati ya émission na biso ya tongo lelo oleli na tongo. Merci beaucoup maman Aziza, bon déjeuner. Merci. Tasikeli bango baniema ndeko niema yakalo bosaka nango papa na ngai ya bino bosaka nango bosaka nango bosaka bilo na bino bolia bon déjeuner yango ne makambo yakalo tolanda baba kotukuna tolanda bango nanu kande tolobeka ke esala zuwa te po mingi wako tala boko tala ya bwebo jiwapi boko yoka enga ye ya ba lingo nyama kaka ya na kati ya oleli na tongo kande bande ona biso kande ba no baba na libanda mboka ba la gati mage ba umeli trop ye ba ibaka li pasala tango kene na Pascal poko to muyiba danger benda li pasa mona ma atigala petite sœur na biso kuri na zo enga bien na ye amataka boye na kingaza na suka ba iba hebie ma bonjour. Bonjour. Bazo la mot partout dans le monde, tu vois ça comme on Maman Reti na ebiti ningi ole oleni na tongo de baseli so nini makini basan F mayo ha otonde non que on bien makasi mbal boso de te déjà na lia ya solo ha o so santa te tinga kuna posa ya solo ha oh merci beaucoup bonjour papa o comme ça comme on papa nani papa Rabi ne change pas yeyo o babotona ba ibare passeport na merci beaucoup papa Rabi ne change pas ndé no sentiment ya oleni tongo comment ça va nalié F mayo sentira assez rappelé ndingo salaka yana momo libune vumbi ça va merci beaucoup bonjour bébé bonjour ça va on commence à comment là Marthe ba ola no partout ndelo ça va ouais ça va baba ndela ngoli susu kitoko hein merci beaucoup pour sentir ka rabino mo boyoki
toloba soto bika ke batulo mpaka ba mona pele vese ke to komi na suka na kati ya émission lelo oleni na tongo oleni ni émission oleni ni zaki mama oleni ni oleni ni kitoko magasi oleni ni sponsor officiel c'est émission Moseka Demalewa moderne pe to bosanité ba yenyu surtout basunga ki biso na liboso ya caméra kandi to bika ke nom yakalo kalonji ye bida sala gaga parce que mona kitoko magasi pe cordon na biso ya Roger Le Ponda to pesi merci na Dem TV 3 Dem TV Sport boya kotala botama congolais tono TV ne makambo ya onde makambo mikolo bozo be mission ya moi mission na la paix kala mingi de la paix boyo la paix boyene zalaka to pesi ka merci mingi na bande royo surtout boli bo soutenir tono esthétique mbemba bo soutenir émission makambo surtout kaba numéro paipai gaga topesika merci mingi epa ye moko kolo chaîne oyo kantine bana Francine quoi tokutana bino na mbala ya sima tolobi gaga émission soya la paix musonini sonzo yakalo kalonji tolambe bango la signature na yo les épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo. La signature na yo ezalani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalani. Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Kata mususu ata ya libaya tozinde oyo OK émission bokoko botala ndenge lo bakese ki lubuku suka babi mwasi ndelo boko ko Kesa lo ba mwasi ndelo boko kabla chonchi tamsoza ni mo lokolo nanga lelo boko na ote besenga nde kazo ga mwasi lo boko ngari sina lelo boko nayo naliende lokolo nayo poza ya kusaya bandeko balingami balobi mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko soki nalami madeso ya kolinga te ponutala sokotala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena mwasi ndelo boko besenga ndelo lamba wapi posa ya kusaya nzola nza mwasi ndelo boko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba batula mpaka mpe bamona mpeleve nga na loba kaka posa ya kosa mama ye balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko
Mama nangaya nayoka kineko za koyemba mama mwasi nde loboko mama yango nde loboko ezongisi papa na ndako mwasi nde loboko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi se loboko mama na ngai salela yango kosa ya kusanzola nzambe biso bameka kaka soki omeki te bakomekela yo bameka kaka. Merci hein, je vous aime. Toloba te biso toloba te awa bameka kaka bameka kaka chuchu Dora mega cielo moki wala ba vertige bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te baboyaka elubu na solo nango te baboyaka elubu na couleur nango te bameka kaka meka oyeba na français baloba je vais goûter pour ne pas mourir idiot meka na yo tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te soki omeki te ndeni oyeba bameka kaka meka oyeba Bonjour les amis, savez-vous qu'il y a de bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, des bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. The